Kusalaka makasi ya kufanda kulala kukanisa mingi kati ya misala ndio moni Action Plus ONGD Action Plus ezape mpona développement tozali na babranche ebele oyo tosalaka na kati ya ONG oyo lelo nangasi moko na moko ayebi tina oyo aye na esika oyo ayebi to nede koexplike tokoexplike yango lisusu toza na biso na bino toza motobe mpe toza na bo ok oyo tokozomona ezali baimage ya baactivité oyo si tosalasala banda yango esalema tozalaka plus na baactivité ke na maloba tozalaka plus na baaction ke na maloba yango nde ntina oyo nzambe inspiraki mama na biso Dorcas Nzomba apesami te toza na esika moko en esprit yawe nzambe ozala nzambe katikati na ye ya foye na ye libota na ye mobimba baye nyonso baliati matambela esika oyo biso nyonso tozala beni milulu nyonso eleka malamu na kombo na mokonzi yesu azali mokonzi na biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nzamba pambola bino tokosala vraiment mwa lombango mpo toyebi na kati na biso basala nzambe bazali misusu bauti église baza fatigué kosala makasi ke toyumela mingi te esengo te sans plus tarder tokobenga mokonzi na biso oyo azali parmi bakonzi na biso ya komite SG ntango aza koya mpona koloba oyo aza na yango par rapport ya mabongisi tozo kobetela nzambe maboko. Ouais, action! Ok. Bote ba mama. Bote ba mama. Action please, oye. Action please, oye. Action please, oye. Oye. Tout le temps, makasi. Merci beaucoup. Vulnérable. Sur la vie, personne vulnérable, ils ont montré les personnes démunies. Donc, montre oyo azwakalipa na pasi. Montre oyo na tongo pour amelati et c'est que la dette pas m'a parté à 1000 francs. La dette il y a 300, il y a 500 000 balais. Na pourquoi à l'outil c'est quand on doit 1000 francs na. Donc à juillet l'homme na tongo maman ça
comment na mapa koya beti kokoko moto wana mipatami webisa ye na zate ko 1000 francs ezate ONG Action Plus eza wana mpona kosunga tozwi mwa 1000 francs wana tokaboli ndambo eza bongo vision ya mama Dorcas Nzumba oyo mpe akanisaki asangisaka bamama asangisaka baorphelin na baorpheline pour que toyeba kopartageaka mwa moke moke papa Jibo auti koloba awa ONG Action Plus eza mpo na makanisi ya politiki te ndenge bato mosusu basaki biso na télévision puisque bandi banda 2021 ntango toleka na tv bato babenga babaka bobandaka kaka boye ti bomona bokomi na makambo ya politike biso makambo ya politike eta nango biso yali biso te soki moto ya politiki nde akanisi asunga bino wana akobenga biso tozwi oyo ye alingi kopesa bino toye tosali topesi bino mosala na biso ya mwana eza te ke ndenge bato mosusu bakanisaka soki bato bafandi boye surtout na mikolo oyo eza mikolo batali makambo ya élection bato nini baokanisaka nde bafandi wana baza kaka makambo ya élection tali biso te donc wana eza oyo kuna pesa bino comme information bolongola na motu ke ONG Action Plus eza mpona makambo ya politike te voilà mosala ya ofele ndenge bomoni ngai nayebo naotinga yema na bisi transport 8000 francs ndenge naozonga mpe na transport na ngai ONG apesi ngai ata 1000 francs te mama wapi ye mama nani oyo papa paster makambo na tuna kosi eza volonté tondimi totambola na mama Dorcas tosunga ye na vision na ye biso mpe toye na matransport na biso na makanisi na biso totamboli elongo donc tosalaka mosala ya ofele na yango na représente bandeko na biso moko epuis naosenga bandeko nyonso balati polo ya Action Plus koleka liboso kopusana boye bandeko nyonso balati polo ya OGD Action Plus bien équipe oyo bozomona oyo yango nde esangana mpona koakompagne mama Dorcas ndenge bozomona bango nazali parmi bango eza bandeko na biso ya sécurité botomaka bongo tobeta bango maboko makasi merci bozozonga bisika na bino bango baza wana mpona koassure sécurité na bino ndenge boye donc boza na kimia soki moto aye na likofi na ye akokuta te ya likofi ya kilo eza boye te très bien toza na bandeko na biso nyonso ozomona oyo ezaki mobimba tozali awa trésorière azali tozali awa chargé ya projet azali tozali awa chargé ya presse azali tozali awa chargé ya communication azali donc moto na moto aza na rôle na ye tokobeta bo maboko makasi tokobeta bo maboko te na mama merci beaucoup ekomata ngai oyo yebe azali na nsima na ngai alors liboso na ngai eza ndeko Joël yembe aza coordonnateur nde naza kobenga ye ntango aza kokota lokobima awa tototeli ye maboko makasi yeke nakotikela micro merci beaucoup topase baloba na cordon bamama mbote nazoka bino te bamama mbote bamama mokali bazali awa soki bozali nayoka mingongo na bino makasi sa mwa moke epai ya bamama mpona kosala ete bana biso bazonga bongo kelasi malamu ezali boye te alors yayambo tokobanaka bakopesa longonia epai ya numéro 1 na biso azali bongo na mboka Canada madame Dorcas Nzumba Muteba présidente na biso ndenge bozomona ye na télévision wana ye azali bongo na mboka ya Canada soki azalaki awa na Kinshasa peut-être barencontre moto bokoloba ete azopostule mpo tozali na bapériode électorale po moto mosu akomona bakoloba wana kaka badepute me mokolo na yango azali awa te azali bongo na mboka ya Canada voilà topesi mpe merci mingi na comité mobimba ndenge bomoni bazalaki présente awa bamama na biso ya mobilisation baosala mosala de façon que bomona bamama batonda awa na esika oyo mpe topesi un grand merci epai ya
pasteur Dieudonné Sankandengi azali toujours pour bondelaka mingi pour la ONG oyo ekoyate emata toujours liboso et te passer un grand merci naba invité na biso bayepe pour rendre biso visite mokola lelo to sepeko ya bango ha to sepeko ya bango to telemisi ba maser tant baté wala bauti musika penza bauti côté ya ntele bauti pe côté ya IPEN nde bomoni bayepe kotala biso ndenge nini ba activité elekaka na ONG de Action Plus tosepeli na bango ha tosepeli soto sepeli topeteli bango maboko makasi merci koma loboko zonga voilà tozokoba lelo tolobaki ezali rentrée scolaire ezali bongo mokolo ya lobi déjà ete bamada okasa lobi na mwa moke oyo azwaka esengeli akabola yango na bamama bapesa mpe bana bazonga na yango kelasi ezali esengo te geste aboye tobetana momada okasi nzomba maboko makasi toujours kokoba tozobandela lisusu korapeli na bandeko nyonso peut-être ndeko akokoleka awa amoni lisanga oyo alobi wana eza bata parti politique nazobandela po ete message ekendaka na bandenge ebele oyo ezali parti politique te awa mpe moto azopostule awa aza te ezali bongo ONG te mokolo na yango aza na Kinshasa te azalaka bongo na mboka ya Canada ndenge bozomona na bilili wana bozomona kokumba mutuka azotambola donc soki azalaki na Kinshasa tokoki koloba bon mama na malamu nyonso osalaka postule mpe tokovote yo kaka mpo okobima mpoza na bato ebele oyo osutenaka boye te alors lokola azali na mboka mondele mosika nde alobaki ete esengeli ntango nyonso kokanisa bamama na mwa moke oyo azali na yango. Alors yambo tokota mpenza na activité oyo toyeli awa esengelaka malamu ya koyoka mongongo ya mama Dorcas depuis Canada bakosala biso appel epai ya leko grâce akosunga biso de façon ke toyoka mama présidente mwa maloba na ye uta na mboka ya Canada aloba na biso mwa liloba ekosala malamu mingi.
action plus maman Dorcas apesi na bana nayebi ke malembe te tokobenga bino lisusu soki eloko ezali tokopesa lisusu. Amen. ezali action moko oyo nje asalaki abandaka kopesa bamama bambongo mpona koteka eya kosalaki bamama misusu bazwa mbongo mpona koteka misusu balimwa bakendaka abongo. Or ntango topesaki mbongo ya koteka ezalaki mpo esoutenir na bana esala ete mwana oteki mwana ozwa ata mwa quelque chose yo moko mpe esalaka effort yoyo okombisaka ata mwa quelque chose mpo esunga mbongo wana ekosunga kaka yo. mais okoremarke mama wana topesa ye mbongo akenda na ye na mbongo alimwa siko tellement bazalaki ebele nde esalaki ete moyen oyo nija mpe esu mbongo eza te. alors mikolo ekoya awa tokolanse lisusu eloko wana soki tolanse yango wa Monique mama wopi mwana atelema mwana telema Ndaya Véronique otikaka bana kaka baleka mwana leki arosela bino mama. Alimasi Mireille Edumbe Thérèse balasima mama tuyo na posa ya komona mwana olelo eza mokolo ya bana. Katembo Chantal Momba Sila Pelagie Ndawa Mama Métroline ngai mosala nanga esoki wana alongisi maloba omoko ya cordon biki wana bozwi kai wana bozwi esoutenir bino esala ete bokende liboso bozwa bokola makasi mpe mbula oyo ntango bakobimisa bino na bakelasi bambisu bazwa le premier de la classe ekozala malamu. Topamboli bino bokende mpenza na kimia me yango bokende na kimia tobeti quand même maboko mpona kopesa merci epai ya mama Dorcas Nzumba na oyo andimi kosala mpona na biso bazonga mpena kelasi malamu. Topesi maloba na mboka SG. bien bamama ndenge totei koloba mbala nsima ntango biso toza koenregistre omona toujours moto oyo aza responsable na quartier na bino po ete ntango bozoya oza na assurance esika na okende kombo nanga ezali kuna donc tosalaka mosala na ordre po ete bino na biso tozala toujours en bon terme. soki eza ebele bokomona tokobekisa mpe bato ebele soki mpe eza mokie tosuka toujours na nombre ya mokie pour ke biso na bino tokontinue kotravaille na kimia. donc soki oyaki na mwana nkombo ezalaki te omoni ke babengi ye te tobeta mabaku te tokokutana na mbala nsima me yambo toclotire na tiki maloba epai ya paster alosambela soki asambela asilisi nde tokobenga ma Dorcas pour ayamba bamerci na bino. Merci beaucoup. Pasteur, vous avez la parole. En attendant, on appelle Madame Dorcas. Seigneur, merci. Pour être esika bizumba zali makambo kitoko oyo ya bongisi po ete bana na biso bazonga kelasi nzambe pambola ye longola kufa ezala mosika na ye bakisela ye kolamisa kombo na ye bambula ebele po ete biso pe vivre en paix. Merci mpona couple na ye esika papa azali mpe bana babénéficie grâce oyo ozala nzambe na biso. Nzambe merci tobandaki na yo wapi epai tozwi oyo opesaki biso pambola komite mobimba
ndenge basutenaki bana na biso mpe misala oyo eyebaki na kolonga tikala nzambe na ebandeli mpe suka na kombo na mokonzi na biso nyonso lobi amen. Merci nzambe apambolani. Vraiment, la fille makasi nzambe apambola lino omoni biloko olekaka wana loyamba lino nasokoa kopesa lino nyonso wana remercie lino bana babimaka ye otombola basaki merci beaucoup nzambe apambola bino okutani na mbala nsima. Merci bamama, merci bana na biso. Merci beaucoup Maman Dorcas. Monsieur Sadi Moussala, Bandeko Sécurité, merci. Merci na Bandeko Mobilisation et merci na comité Mobimba Moussala Kitoko au Sali. Tozoma la Kimia, Tokutani Bala Sima na descente Koya et Bosso, Tokosignalé Bino Kaka. Merci. Mama oyo azali kapa koloba alika liboso asololana bacameraman apese mayele ya kokoba mingi mpona kosunga nzambe abatela ye apese makasi apambola ye na misala na ye nyonso topesi ye merci nzambe oyo asalela ye makambo ya minene akende liboso. Merci mama. Topesi mama merci biso toyebaki te donc surprise na bana na biso na bitike na bakelasi eza te mpona ngai na moki lokola likama nzambe apambola esika azali azoesia mpe kombo ndenge kolobaki kere aba ya kokende eza derni okotisa kombo yango nalingi natia kombo na kati ya mokanda ya Merci. kopesa nzambe merci mpona motema ya bolingo apesaki na mama Dorcas. Mama oyo aza na bisika me akanisi bana awa nzambe akopambola ye lisusu ya bolingo. So tozali mpe na action moko tosalaka na ye toza na bopelinga na ipene bape na nga na opelinga na nsenga ntango toyoki ke ye azosekifi ya mofele toye mpe totala ndenge nini asalaka yango vraiment eza mosala monene akosola monene aza na nzambe akoeleve ye lisusu makasi po akontinue kosalisa bana wana bana baza ebele bazosufrire bazotanga te oyo asali wana vraiment eza azobati pays na biso azolobi bato bakokoma bato monene mpona kosalela pays na biso nzambe apambola ye biso yango kotransmettre mpe na bana na biso batikalaki toyebaki teke fale koya na bango kuna batransport nde totikali ape na kobatisa lokola masera lobi merci na mama ntumba waza kosala eza malamu nzambe akalinga te akomola mpe misala na ye eza mosala kitoko oyo ezalobaki nazalaki na nzala kosala bilo ya kolia azanaki elamba kolata opesi ngai yango ye azosala ma nzambe apambola ya mpe nikotali mokila biso mpe ntango papa alayesi biso toya toye okanisaki toya biso moko me omonaki mpo toya na bana lisusu transport eza te abi mboka na ndenge eza na pasi totikaki bana nayeka na mwana moko eteyaka nayeka na mwana moko Terese yeyo ye ebe nanga Terese nayaki na ye naye kopresente bana abosana mpe Nalika.